Mbote na bino bandeko balandi ya émission na biso esika kani toyaka kotelemela maema be o ezali koleka na kati ya société na biso. Solo toyebisaka bino oyo ezali émission oyo lukaka ko détecter babintse kwa bangungi bapese oyo ezali très nuisible pour la santé na kati ya ndako na biso. Ukanisa te danger za na ndako na yo soko moni nyoka koti na ndako. Ngungi azaka na ndako na aza très dangereux na kinchekwa na pese kita mususu nyoka oyo rarement kokotela ona ndako. Elingi koloba makambo mususu totingaka penda attention te na kati ya société na biso ezaba makambo oyo eza ko nuire biso makasi. Nde yango chaque fois toyaka kotelemela yango toyaka kolimbola yango pona kopesa bino boko kana kozwa bososoli o esengeli par rapport na makambo wana. Na mukolo ya lelo toyekolobela likambo na amplificateur ya ba congolais. Congolais amplifiaka likambo nini? Meza somme. Tokomi lokola koluka ko envoûter mboka na biso moko. Plus tokomi na basuwe ya mabe ke basuwe ya malamu pona mboka na biso. Surtout technologie oyo toza na biso ba simple consommateur pona kati ya technologie yango biso toza ko inventer te toza kaka na pona ko consommer ko somba mais technologie yango eko komisa biso lisusu na kati ya buzoba na ndenge moko ya kosangana te. Ndenge tozoloba congolais amplifiaka kaka likambo ya mabe, congolais amplifiaka kaka sango ya mabe, congolais aza ko souhaiter mabe esalama po ye amplifier yango. Mikolo ute koleka nesongi nzila fumukusu kya munzala mpanda na Angola liebo mai na bomoi basalaki mobembo na mboka Angola kaka na 2019 oyo na fin juillet basalaki conférence internationale oyo balobelaki paix na unité na Angola. Chose curieuse, vidéo ya conférence wana ekoti na YouTube. Tomoni bandeko moko bazana mboka bapaya baye ko commenter mbango non événement mutu alongo na RDC leader d'opinion Moussali Monene ya Nzambe akei koteya paix unité entre deux nations RDC na Angola. Atei bangolais bacha kimia na mboka na bango, atei bangolais bacha ba kimia elongo na bandeko na bango ba congolais parce que toyebi ba série ya ba refoulement ndenge sala makana makambo mususu oyo situation ya biso les deux peuples wana oyo tozaka ka peuple moko conférence de Berlin kabola biso même mutu papa mobimba pe na kotala na âge na ye alobi non événement. Mais pona nini po toza na culture oyo likambo ya malamu soki eleki toko apprécier yango te, likambo ya malamu soki eleki toko partager yango te, likambo ya malamu soki eleki toko préférer kolobela yango te. Likambo oyo ezali événement pe suwe ya batu awa surtout YouTube oyo bo landela biso ezana makambo ya mbongo kuna. Donc batu bakomi ko souhaiter mabe ezala mingi, ba scandale ezala mingi ke makambu ya malamu. Batu baza ko mituna touti kozala na scandale sexuel oyo ya suka awa oyo ya artiste et musicien ambassadeur de la paix ya Union européenne asalaki botala ndenge media eninganaki na ba sens nyonso. Mutu na mutu a relayer, mutu na mutu a partager, mutu na mutu a commenter, mutu na mutu a publier. Mais tango événement wana ezo salama, est-ce que ça na makambo susu te important oyo tokokai ko relayer, oyo kokai ko lamusa makanisi ya batu. Et loko la série yango pe sali mo eloko moko ya soki presque une semaine et sili po toyoki ke ba libérer ye artiste yango. Namoni bandeko msusu oh et s'il est avant il fallait continuer
bamsusu tozo zela ya nani lisusu bako publier. Pourquoi pas ko souhaiter que ba makambo bongo esila na bato e bazo lakisa image ya mboka, parce que image ya ba congolais eza ko beba. Donc ba scandale wana ezo salama na ba politicien, ezo salama na ba homme religieux, ezo salama na ba star na biso ya musique, ya théâtre. Ezo kitisa RDC ezo matisa biso te. Morotala kuna na Nigeria balakisi mwana moko soki ya 12 ans asali eloko moko boye. Mwana moko boye, mutu moko boye a inventé eloko moko boye. Pourquoi biso faut vendre kaka image ya mabe ya mboka na biso? Bamsu bazwa ko mituna, mutu nini su ya munene akobela to akokufa. Pona ko luka ba buzz. Ko luka kotala nini oyo to ko amplifier. Donc amplificateur ya ba congolais et ça la marakaka na makamu ya bien te. Misusu bazozela. Théâtre nini su ya sika boketwa ko sala na poto, soka ko tumbali su nini lokola sa tumbaki drapeau, soka ko tumbali su nini, soka ko sala su nini po bango ba amplifier yango, ba relayer yango na niveau ya réseaux sociaux na YouTube, balela bambongo et comme sujet à masolo comme si tozangi ba sujet misusu oyo to kokipi ko betela masolo. Ko se lango ba débat na ba salon na ba bisika nyoso to ko sala na musala. Donc eza passe pe mawa pona peuple congolais, eza passe po mawa pona moto moindo na lolenge ya boy. Est-ce que na niveau ya ba peuple mususu buzo bezala raté moko mona plus tanga na ba biloko na bango, tanga na ba grands journaux na bango, tanga na ba information na bango, okomona plus bazoluka ba vendre image ya malamu ya makamu na bango. Un tel a battre record ya boye, un tel a salaki récolte ya boye, un tel a zongisaki boye. Mais pourquoi pas na biso il faut te vendre kaka image ya mabe. Et to komina ko souhaiter yango, donc biso moto zo envoûter mboka na biso ba scandale et salama ba makambu mabe et salama ebele po biso to koka ko publier makambu wana. Donc bato bazana ba chaîne YouTube na ba site internet o ba exploiter ba vidéo ba komika ko zela autorité nini to star nini akoki ko kufa, star nini to autorité nini akokuya na scandale moko boye eloko nini ya mabe to déclaration nini ya mabe ekoki ko salama. Okomona keta musu mukonzi ya mboka asali déclaration moko ya malamu pona mboka wana bako publier yango te, wana bako lobela yango mingi te po eza politique, eza buzoba oyo mundele akotisa na kati na biso. Bamsu ba omitu na mundele okota na kati makamu na bino ba congolais ndenge nini. Mais botala ba media na bango, botala ba media na bango, aujourd'hui France 24, aujourd'hui TV5, aujourd'hui media na bango ba ko planter biso na kati na biso Africa 24. Tala majorité ya ba éléments o ele karakuna eza plus makamu négatif. O marche moko salamaki ya mabe ya kotelemela bakonzi ya mboka pona ko déstabiliser mboka. O tiweri moko boye makambu moko ya bien te ya ba soulèvement kaka yango na bango balakisaka. Mais soki eloko moko eleki ya kimia ya malamu ba relaksa ngote na ba media wana. Eza comportement oyo biso pe to copier et komi na kati na biso mingi. Kozela ko souhaiter mabe et salama yango nde to kolakisa. Lokola ba déclaration misusu te koleka awa na ngambu ya cash na ngambu ya FCC elekaki omoni ke ba élément wana ezola kisama mingi eza amplifié. Mais makambu oyo misusu ya malamu bazoluka basolola pona intérêt ya mboka tozozwa tenter ya ko expliquer yango na batu, tozozwa tenter ya ko expliquer même avantage ya accord wana, parce que il faut baser l'ensemble pour intérêt à peuple ko rappeler bango. Parce que esika bakene kotonga accord na bango ba consulter qui peuple te, mais ba yeli biso ke to sali accord, to sali coalition, to diriger mboka ensemble. Biso peuple il faut to senga na bango lokola boyokani bongo bo sala to mon intérêt na biso, bo sala to se retrouver et non to souhaiter ah kuna faut ba décider boy ah kuna moto pela na limite ke moto so peli na mboka oyo. Uko sous temps ya kosala ba vidéo, boko sous temps ya nini.
Tam sous lelo ko banda na nka na famille na yo. Nde place lelo ko banda. Pona nini ko luka kaka scandale et salam. Scandale wana boza ko publier, boza ko amplifier. Po salameli batu mususu. Soki pe salami na famille na yo. Soki pe za ndeko na yo. Oko sepela ezala e mata milinga. Message ya mabe ya mwana to ko relayer. Lelo mutu moko ko leka alobi message moko ya malamu. Asengi message ya paix. Ndenge mingi ndeko mndombele botale balukaka na ko interpeller bino. Boko zwa ba message na bango te boluka bo matisa yango. Mais il suffit un petit monsieur ya tinate aleka liboso ya caméra abanda ko finga bakonza mboka aluka afinga ex-président aluka asala boy boko mona ndenge boko amplifier nini wana boko tindela mayango na forme nyoso na réseaux sociaux eko ke na WhatsApp boko tinda na Instagram boko boka na Twitter boko boka na Facebook bomoni asigné alobeli bango pona nini ko souhaiter kaka mabe. Pona nini ko souhaiter kaka mabe. Kala mingi te awa évêque ya Kinshasa wa ya métropolitain ya Kinshasa archevêque ambongo spécialiste pe makasi na ba déclaration incendiaire asala ke déclaration mususu ya sika pour mikolo yuko ta ko leka banda ne passa ça ko sala ba déclaration moko oyo ko susciter batu na mabe. Azalaka na messe ya na matanga ya feu papa Etienne Tshisekedi tango ebembe yaki tango asali messe azui maloba ya liboso azui mbala moko Etienne Tshisekedi oyo banda lelo tozali koloba azali héros national. Mais toyebi ke pona bakoma na ba niveau wana batangaka mingi bazana ba diplôme ndenge na ndenge oyo bango bazana ngo. Mais bayebi ke na ndenge ya logique ya makamu ya mboka papa na biso Etienne Tshisekedi kimeza na mulimo na bango sika bazali bazana nous élever na rang wana te ya héros national. Mais asali déclaration wana po eluka ebote eloko moko na mitu ya population. Nzamba zwa lokumu po ebota ki eloko moko boye te eleki nango nul et sans effet. Teko ya awa lisusu na stade kaka na stade de martyrs esika asali messe na ye ya liboso etant que cardinal papa na biso wana atei malamu atei batu unité alobi ba querelle inutile eza na tina te parti wana ya message eza amplifié te mena suka bapesi ye cadeau ya jeep na mukonzi ya mboka oyo ezali cadeau habituel gouvernement apesaka na baévêque bato bayebi église catholique malamu bayebi ke majorité ya baévêque soki ka okomi évêque bapesaka cadeau ya jeep ezala même na niveau ya intérieur mutu akomi évêque soki na bunya mutu akomi évêque soki na boamanda soki na wapi soki gouvernement central te provincial bapesaka toujours jeep 4x4 bayebi ke ozala na ba déplacement okokende bisika ndenge na ndenge kopanza liloba ya nzambe ekosengela ozala nango. Même bango moko soki ba oyo balakaki bango na sima bazwi te mais naza sûr ti bazala évêque bakomaka évêque bazanga te kozwa jeep ya gouvernement ezaka cadeau moko ndenge gouvernement sepela epesaka. Et à tout oyo bazui yango na même propre ya chef de l'état bapesi bango cadeau bakokaki na bango ko remercier chef de l'état mais basali sous déclaration moko incendiaire o balakanga na zoate balakanga na zoate o quelque part ezali intérêt na ye moko to ba personnel parce que jeep eza ye moko otambola nango mais soki totali pe na gouvernement eleki Église catholique bénéficie pe na makambo belé oyo ex-première dame ndako nzambe munene aotongela bango kuna na Goma oyo bazotongela bango wana msusu mbongo oyo eza débloqué wana bango moko église ba débloquer na mbongo ya modèle wana te po batonga basilique na mboka na biso soit même en Afrique centrale là
oyo kende ba plus de ba millions ebele kuna. Mais wana kutu eza intérêt ya église mobimba na ba fidèle na bango moko ba évêque. Mais genre ya makambo wana tozwi to amplifier yango. Donc tolingi makambo ya mabe batu nyonso ba relayer yango bakomi kofinga ba escroc boye pona nini ko amplifier kaka makambo ya mabe ko vendre kaka image moko ya mabe parce que en même temps a humilier qui même ba propre invité na ye bato bayaki na stade kotala ye ko soutenir ye parce que ex premier ministre Bruno Tshibala oyo aza mo Christou na ye azalaki wana ex ministre ya transport oyo azalaki kosala pe intérim ya premier ministre papa na biso José Makila azalaki sur place na messe wana bapolaki ne baza ba Christou na ye ba entretenaka ba relation ya bien na ye soka yebi ke balakaka ye eloko bapesa te atuna bango te en privé pona ni po bamonanaka bamisu balandaki etina Rome bazali yaza soka sengo audience mutoko pimela ete soki pa bengisi mutu mutoko disposer to akutana na ye. Est-ce qu'il fallait le bango en direct dans les médias en pleine messe pour ebota nini? Donc total la makamunini o esengeli biso to amplifier total la makamunini esengeli biso to sala to luka to vendre nanu image moko ya malamu. Parce que tant que salami bongo ngo créer le moko na mitwa batuke gouvernement ya kala et sala et logo te gouvernement ya sika ndezo sala obotisa polémique moko o ese botami na ba réseaux sociaux ko batu pe o ya kala ba komi pe ko répliquer na landaki papa Makila a sepela kité parce que yé mutu azalaki présent na stade na tour o mususu le kaka représentant qui gouvernement yé pas le cas na radio à lobby pour à démentir na top Congo que alaka ki jipité et boti polémique o ezo bimisa biso bana mike o ezo bimisa biso lokola tozo sala ka ba théâtre or tozana makambo mususu ya malamu o to kiku koloba et pesa congolais valeur bande ko na biso boza libanda bozo souffrir nanu na système oyo mundele acha poto nyokwama na kati okimi pe na kati oke libanda kuna azo nyokola bino kaka. Mais plus valeur na bino zo sila esu makasi tangu biso bato toza na kati awa tozo vendre image ya mabe ya mboka ezo bimaka lokola epa na biso ezalaka makambo mabe makambo malamu ezalaka te toza na bato ya mayele te tozaka na bato oyo baresonaka te bato basalaka makambo tina te tozaka mboka moko kaya bitumba désordre kofinga na butu moi koyinana bakuluna or en réalité tovandi pe ezape na makambo oyo ezokende pe na ndenge nango oyo pe ezosimba te ezoluka pe na ndenge nini ekoki kobongisama boyaka ba vacances soki mboka oyo ezalaki ezaka guerre na guerre mobulu na mobulu boyaka ba vacances ndenge nini parce que chaque vol ezala ya Air France ezala ya SN ezala soki ya ba Turkish ezala soki ya Royal Air ba compagnie nyonso oyo ekendaka Europe esalaka Europe kini boyaka soki ezala eke mboka eza mabe ya mabe na ndenge oyo bino bolingaka kobimisa ngo na media boyate même na époque ya ancien régime boyaka kutu bo régner bo sali viva bo tamboli bo lieba ntaba bo meli masanga bo bimina bana basi ndenge bolingi bo filmer misusu pe bo sala esu scandale allez boye ko songa na nini na bino. Donc totika un peu makambo wana ko luka ko vendre image moko kaka ya mabe ya mboka na biso ko souhaiter que mabe ezalaka po biso to tirer nango profit na kolobaka yango totala makambo mususu o ezo sala malamu na mboka na biso to luka to salela yango même na niveau ya l'état il faut ba ko réglementer nanu ba makambo mususu secteur ya niveau de technologie oyo ko eba nanu ko réglementer yango ko tia ba loi parce que na ba mboka mususu eza déjà na ba loi o ezo réglementer makambo wana nyoso batala ndenge nini bakoki ko limiter boye po ba dérapage ekoka kozala te po trop c'est trop qui te dit que soki oza na téléphone Android musala nango yali kaka il faut o filmer bolumbu na yo to bolumbu ya muninga po mona ke utiliser yango
qui te dit que ceux qui ont un accès na YouTube, il faut oluka otiaka biloko oyo ezali ya scandale pour oluka otala. Et na bino pe batali qui vous dit que il faut oluka ka makambu oyo eza na ba titre ya mabe, eza makambu ya mabe yango yo koluka otala. Donc mutu na mutu aluka attirer les sons esika oyo azali to luka to vendre image moko ya malamu pona mboka na biso bino pe bato bozana mboka bapaya mabe oyo baosala bino na mboka bapaya na mundele eleki kutu oyo esala makana ba mboka na biso boyebi bino moko boyebi situation ya bonyama mususu oyo mundele azocha mutu mwindu na mboka na ye bosa l'effort ya ko dénoncer yango bosa l'effort ya kozala en bon terme na ba kontina bino po ba créer le bino cadre ya malamu boluka pe bozonga na bamboka na bino parce que bino moko boyebi yango ke belé basi ba lemba pe bamboka ya bapaya wana. Mais pourquoi ko lukaka ko créer tension ya mabe, ko créer climat ya mabe, ko souhaiter mabe ezala na mboka pona ba obaza na kata mboka na bino bozali banda ya mboka souffrance ekobo tala esika oyo to bongisaki pona bino mukolo ya lelo kuna koloba na bino yango wana to sebi ke Nzambe azali ata butu eyindi boni tongo kotana kaka moto moyinda kozonga kana bosomi na ye moto moyinda kozonga kaka na bomoto na ye tikete kimia ya Nzambe ezala na bino nde tomonani na manaka mususu oyo ezali koya.